Colonel Mimi. Bandeko nakanisa bozoka Colonel Mimi. Aïe aïe mame Aïe aïe mame to signé yo mae. Colonel Mimi alobi botikarando oya kofinga akokota lubuaku Aïe aïe mame Aïe aïe mame to signé yo mae. Colonel Mimi alobi oya kosakana na bana na internet tokobimela ye akokota lubuaku Aïe aïe mame Aïe aïe mame to signé yo mae. Colonel Mimi na TikTok. Ye moko paza na kata TikTok. Donc, azali colonel ya police congolaise na ndenga solo. Nena aboe bakangi ngai. Bakangi ngai na commissariat. Ye wana akangaki Dadi Michel. Ye wana azali kotia sécurité kaka na kati ya Congo kuna te na boye tina monde virtuel. En bref, Colonel Mimi nayebi fonctionnalité nayebi pe eloko azosala te, mais selon ngai on dirait azali aïe aïe mame Aïe aïe mame to signé yo mae. Colonel Mimi alobi botikarando oya kofinga akokota lubuaku Aïe aïe mame Aïe aïe mame to signé yo mae. Colonel Mimi alobi oya kosakana na bana na internet tokobimela ye akokota lubuaku Aïe aïe mame Aïe aïe mame to signé yo mae. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonet. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. La famille, j'espère que vous avez bon la reçu de partout dans le monde entier. Donc vous avez en direct à Kinshasa, na bureau ya maman colonel, maman Mimi, où j'ai publié, où basangozuli kana ba réseaux sociaux na TikTok ni bakangi c'est la magie et puis bakangi Dadi Michel. Donc il y a qui n'a pas fait, il y a qui n'a pas pour na kuya ba les problèmes. Où ça dit bakanga on est toujours le bateau beta cité. Oui. Pananga colonel Mimi on dirait fona loba sincère makambo na zomona tozali apona kolobaka pe el moko apare rando. Colonel Mimi na zomona neti azali unité moko ya police virtuelle ya ko unité moko ndenge ezalaka na poto no na poto tozalaka wa police ezali no mokomona air moko na kati ya police ba créer quelques unités à 15 personnes basala yango spécial uniquement pona bato internet to bato alikamo boye tomona yango no. Oui, sikoyo modèle nazomona colonel Mimi en plus aza mwana mwasi
donc so batie mwana mwasi bon nayebi te so batie wana ngani nazomona soki mwana mwasi ase présente bongo aza pe ye moko na kata TikTok abandi kolanda comportement mabe pe kokanga po bakangi Dadi Michel bakangi Maji bakangi quelqu'un TikTokers motu moko te mibale to misato me mikata soki azokanga selon ngai premièrement ezali une sorte ya conseiller ya kobenda matoi avant eke une étape mosusu yango selon ngai colonel Mimi abimi posa mwana mwasi bato azokanga bazokele mbala moko nde bayokelaka mama ye bazotraite bango on dirait mama azopia bato pénition ayi mame ayi mame tosinye yo maye colonel Mimi alobi botikarando oya kofinga akokota lubwaku ayi mame ayi mame tosinye yo maye colonel Mimi alobi oya kosakana na bana na internet tokobimela ye akokota lubwaku ayi mame ayi mame tosinye yo maye azotete bango te lokola grand frère quartier azobeta bana bigogo nakanisa bozolanda ngo colonel Mimi denga zawana tomoni bien tolitali yango bien no bongo te colonel Mimi pana ngai aza ye moko na TikTok po alandaka penza bien po atalaka bien pe azo se présenter ye moko pe na TikTok donc dans d'autres sortes ye pas à TikTokers ah oui babiro de bakanga biso bato YouTube bango baza na YouTube te bon police aza na YouTube ne mais unité moko spéciale to mokonzi moko na YouTube po na bakaya bato YouTube namona te mais na TikTok oui colonel Mimi ye moko TikTokers aza mama apparence de face gentil na face ya kimbila poza polisa tanga azopesa face a mama azopesa pe face ya kimbila ndenge mboka oza na mama no na ndako soki mama no aza soda soki mama no a police akoteto ndenge mama mais lokola aza police face à police bokomona ngo kaka saya bomane na boye na otika dia message ke dadi akende dia kasho bakangi ngaka na nzela oyo ndenge wa mobali boye kitoko boye boteleki bokanga naza na mama major la police a mabanga mobimba donc ta contrôler so meki kama donc ndenge colonel Mimi ali en plus azape belle wana atindi te bolula ye non nandimi mpe taza wana po tolula ye bien sûr bon toloba makambo serie makambo ezali awa bandeko nasolaki mpe na Pandora nayebisi ye Pandora oyebi colonel Mimi Pandora alobi nayebi ye nga bon mokolo okende kini aokanga ya bakanga nasani nga bite kobanga te c'est possible akokokanga yo
po apesa ba conseil bosolola po ye aza wana mpona batiktokese na liboso po boye ebele po youtubese na batiktokese eza différent batiktokese bango mpenza bazoinfluence makasi mpo na congo bana tu na baadolescent batalaka tiktok ke youtube bana tu baza na classe baza na facilité kosoma mega mpo youtube eliaka mega tiktok eliaka mega te tiktok eza facile a manipuler bavideo ya ba 15 secondes ba 30 secondes ba 1 minute alors bana wana bakokotela 30 tiktokers par jour aïe aïe mame aïe aïe mame tosigné yo maye colonel mimi alobi botikarando ye oyo akofinga akokota lubwaku aïe aïe mame aïe aïe mame tosigné yo maye colonel mimi alobi oyo akosakana na bana na internet tokobimela ye akokota lubwaku aïe aïe mame aïe aïe mame tosigné yo maye bakokoyoka makambo ekoinfluence bango yango colonel mimi ye mpe ase pose kuna yango na bina pandora mokolo kokende kini bokutanaka na colonel mimi soit akangi yo na moke soit bokutani ainvite yo nde na biro alakisi yo oyo osalaka ya mabe bopesani mpe mbote bokomi mpe baami ami ya kikamarade ya ndenge wana te me ami ya tiktok kaka ata bokutani boye me ya tiktok ata bomeli kafe me ya tiktok me bokomi baami donc azo éduquer na ko-rééduquer bato ya tiktok dans l'autre sorte modèle nga na moni selon nga ntango mosusu bino bozomona bongo te ntango mosusu bato mosusu baomona ndenge mosusu mpo ngai na youtube nalanda toujours fonctionnement ya biso na youtube na babiro de mosusu ti lelo na bato ya youtube esimbaka te babiro de mosusu na bato ya youtube esimbaka misusu kutu bakoma bamaster neti mura aza na master ne ya biro de oyo kakangaka ye bakoma komela bakoma kokota babwate bakoma kokata danse biro de pa akoma kobenga mura mura wakotia na vide émission ya rando ok opupoli mingi te rien du tout tomona wapi tobandaka pela tokende sukisa na ville na Shetemba awa pe le kechu oyo ayakangaki donc bozo comprendre non aïe aïe mame aïe aïe mame tosigné yo maye colonel mimi alobi botikarando ye oyo akofinga akokota lubwaku aïe aïe mame aïe aïe mame tosigné yo maye colonel mimi alobi oyo akosakana na bana na internet tokobimela ye akokota lubwaku aïe aïe mame aïe aïe mame tosigné yo maye ebandi lelo te ebanda kala bamakambo bwe na internet te
na vie normale ebanda kala na makambo boye. Alors sikoyo colonel Mimi yai na modèle bongo te. Yai na modèle ya maman a éduqué na rééduqué. Bato bazaki na éducation babungisi ba éducation ako rééduqué bango. Ba oyo balaki na éducation te bakola sans éducation ako éduqué bango. Yango arrestation bandi na Dadi Michel. Maji aponi ba komba bien bato bien basali pe mbano aponi bango te pona fier mais azana ba article ndenge lwe lobi ninga kotanga yango wana bato TikTok en tout cas boza na position ya bien na ya mabe. Position ya bien bana TikTok na ba mame atoza na 90 ans. Tant que na TikTok, on s'en est mwana. Mozaka na 90 ans. Pas colonel Mimi, et ça n'est tout ça mwana naï. Ok, benge maman, ya awe éduqué yo. Toko rééduqué yo. Soko yo kite, alors, mbano égal. Na ebite. Wana noko mutakopima. Po siko mutozo mona face, eza colonel Mimi. Soko yokite oya kobima noko kadisaka mama no na famille tanga zolo banotro kante mukolo noko kobima to uti classe oyo okuta noko avant na kwe na sanzete o sanje nengene ay mame ay mame to signé yo mae. Colonel Mimi alobi botikarandwe oya kofinga akokota lubwaku ay mame ay mame tosinye yo mae. Colonel Mimi alobi oya kosakana na bana na internet tokobimela ye akokota lubwaku ay mame ay mame tosinye yo mae. Okoloba yo moko awe baby. Bon, nakanisa buzo comprendre. Pandora kobanga te yo bakango te. Yo bakanga kiyo. Bako kango pe. Kolata kupewa na mukete. Pandora kupa muke te wane mama. Wane makama colonel Mimi te. Colonel Mimi yazaka na TikTok. Makamba kupa muke wana ba police normal o bazo tambula na ville ya Kinshasa. Wana bakambo ya unité ya General Kasongo. Bamoni na kupa mukelekete wana. Mukelekete penza mukelekete. Pandora yope 1m83 84 to chaga taimaneke na kupa muke na kati ya ville de Kinshasa. Mais non, wana zoboma wosalisa accident wana okokangama turo so okikin bongisa bilamba bien mais ma pe cadeau parfum moi parfum bien pona colonel Mimi aokango kaka mais makaka opesi moi parfum po ya lela kobenda bote yaza te o policier moko ya kubuka. Tout d'abord oyebisa ingo yebie so mona pe bona misu. Alors tala tena ye tala ndinga benda bote tala ndinga mfila tenina ye. Alors memela parfum moi bien kupa mokete ko memela ete parfait ou bien biloko moso ya bino baso yebi ya bien on memele cadeau mais bon okuta kaka ngana oza suite. Bon colonel Mimi ye pe volanda ngai
so pandora ye kolalisa na bakasio te bokutana metika yakende. Ciao. Aïe mame aïe mame to signé yo maye Colonel Mimi alobi botikarando oya kofinga akokota lubwaku aïe mame aïe mame to signé yo maye Colonel Mimi alobi oya kosakana na bana na internet tokobimela ye akokota lubwaku aïe mame aïe mame to signé yo maye aïe mame aïe mame to signé yo maye Colonel Mimi alobi botikarando oya kofinga akokota lubwaku aïe mame aïe mame to signé yo maye Colonel Mimi alobi oya kosakana na bana na internet tokobimela ye akokota lubwaku aïe mame aïe mame to signé yo maye. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki.
ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.